ndeko na biso ya mwasi andimi acoustic ya Carine-Mokonzi. Les classes c'est tout. Azaka mutababi quel rato beto. Acoustic. En tout cas tous en mutama bete. Ana chanteuse te ma débrouiller. Aleki ba chanteuse mtuzo ngana yebi ya mimo na zo yemba okasa kwa zo yemba mazo yemba na ita zo sakane na yemba. Mais yo moins que asali mo eloko moko boye aza chanteuse te mais eza bien. Pour la vérité. Asala mo très bien et c'est tout. Moi je parle Carmen-Odias, c'est vrai. Ndeko na biso asepeli pe Akoumisi acoustic ya Carine-Mokonzi. Kasi abosani eloko moko to asali yango na nko. Alobi Carine-Mokonzi azali chanteuse te mais ayembi koleka ba chanteuse. Non, Carine-Mokonzi azali chanteuse. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, ndeko na biso oyo ya mwasi banda ngai na yebaye tina mokola lelo. En tout cas, nanu namona na lobi bien. Nanu namona ata émission mokote asali alobi sujet to kombo ya Carine-Mokonzi te. En plus, ezalaka vraiment parti ya mulai to parti ya kitoko na ba émission oyo nyonso aleka. Surtout nazalaki kotale mingi paya chroniqueuse journaliste na biso Aminata oyo alataka burka soki ndenge nini teni oyo yaba musulman. Alors ndeko na biso mwasi azalaki kopase mingi paya ser na biso wana. Bien sûr abunga na yebesika akendete. Alors soki otali makambo na ye on dirait azali lipasa ya Carine to akanisaka aza lipasa ya Carine. Mais na mokola lelo na comprendre ke akanisaka vraiment ye na Carine-Mokonzi bazali mapasa. Carine no bote to bena Carine kito. To sai kusi to sabo batu ba oloba kito ko kala popso to sai mais qui est bilongi ndenge moko. Soki akanisaka Carine-Mokonzi azali lipasa na ye mais ye azali na comportement moko oyo ezo concordete na ya Carine-Mokonzi. Carine-Mokonzi pe atikala kotanga kombo na yete na bemission na leka tokolobela sujet na ye. Mais ye même na kanisa tango azala pa ya wata bien sûr alobi aya liboso ya Carine aya tango tim wata ibanda me na kanisa soki azalaki makasi na kati ya tim wata parce que abakisaki énergie po amonaki Carine ayaki wana. Sikoyo lelo bawuti kotuna ye na Bines na Deborah Bwanga pona nini akima wata ye apesi ba raison na ye. Carmen-Odias, la fille à papa. Ah oui, Deborah Bwanga. La fille à papa, comment on te vend dans Rabika, yo wana la fille à papa, ka yo wana moi sinzombe, ka yo wana yo na yo nyonso yo. Mais qu'est-ce qui se passe? Elongi sala yo na papa na yo watanabe, tout le monde a rabino susute, OK na sou ba répétition te, olobela ke sute bato ko ya ba kake wata yo sali sute. Ouais ça so ba simbi wata na 12h, yo na 13h oui. Bwanga, là on a expliqué ba dans monde entier. D'accord. Ngane na sa bonaza fanatique. Na sa fanatique vraiment attends à quelle place on tous mes maquillés na ngeze hérité wata. D'accord. Na lobango med fois hérita salanga mabete toni te faut lo ba vérité. To mabe hérita salanga na lo bona caméra pona ni. C'est pas poli. Voilà. Ezara na biso babilo mo be salama ngande pesanga kanda tu vois. Lo mo salama na kanda pe na sima na nzela na kinda na ngapo akimati wata azali makila na ye wana en tout cas nazanango na duchite alingi wata azalaka pe na wata mais sikoyo soki akimi wata ezanango te likambo moko ya mokelekaki yango akimi soki akimi wata
parce que paya wata mutu oyo ya malonga ye akoki kosala ne guerre alobelaka na bemission azate. Donc elingi koloba boye soki paya wata abakisaki be fort alingaki baye yendeke azali mutu wata muta tim wata ezalaki uniquement po Carine-Mokonzi azalaki wana pote alakisa ba gloria batutu oyo bayaki liboso paya wata oyo Carine akimisaki ke ye Carine ayako kuta ye pe Carine akoko kimisa ite yende muto akokimisa Carine. Donc ye alingaki nde bongo sikoyo lokola Carine azate sa ye na mikili ye sikoyo amoni nde tina ya wata te yango akimi eloko mosusu ezawana te akei sikoyo pa ya fali. Bien sûr alobi Carine-Mokonzi batu mibale alela kaka na monde oya miziki alela fali pupa pe alela Fabregas. Carine pas changer na azaki muto insultaka asalaka toujours ba clash mais changer to moni même na acoustic na ye ko boaka Fabregas maestro o afinga ya bamba ba combo un jour anniversaire na ye a publié a souhaité joyeux anniversaire. Vous comprenez Carine azaka ba fan aza fanatique il y a deux personnes. Carine tsaka ya la team azaka fan hérité. Carine akokufa liko fali soki Tembe ucha grâce Tembe wade bozo caméra boke liko grâce Tembe Carine akokufa liko nani ya fali fukupa grâce Tembe za bobenga ebotuna ye alinga Fabregas po bazalaka na Fabregas omoni be hérité ezaka ke na kende ka po na mutu mais batuna eza mibale bokanga data lelo bon omona pe basaka kenda poto ko poster fali no voilà akomi na Fabregas alinga Fabregas alinga omoni Carine atasala no salinga Fabregas parce que ayebi le pourquoi nde bazalaka so zo mom to fingo mingi saka linga raoti mais oui Carine finga Fabregas minga linga ke makasi dans des stars na des grands stars na Fabregas grâce Tembe bocha téléphone côté kuna en tout cas na kokozala hypocrite na kokipe ko pratiquer lokutate bien sûr na lobaki ke na lobaka vérité 90% na zape na 10% nanga ya lokuta mais na ko pratiquer 10% nanga ya lokutate côté kuna lobi ya solo Carine penza alela musique ya fali na yebite soki pa lela fali comme mobali mais côté Fabregas oui Carine-Mokonzi alela Fabregas comme mobali na yebite soki bolingango ezakaka chilelo na yebite parce que sikoyo aza na tigre noir wana sikoyo ezalinde makambo ya tigre noir yemoko a gérer yango na mwasi naye polikamba bolingo en tout cas wana ngana kokota te na moma oyo Carine-Mokonzi aza na tigre noir yemoko a utiliser cerveau naye pa ya mwasi naye to akotilize ba paquet naye na mutu ya Fabregas soki konyefuka enyefuki soki kozala kaka mobimba tikali kaka mobimba parce que aza mwana matete soki mutu esui elakisi kaka matete alors to koti ndeko mwasi place wana oyoki ozwi raison po yebake naza contre yote alors ndeko mwasi ndenge azali wana azali camarade ya batu tu oyo balingaka Carine-Mokonzi te atangi Grâce-Temo Maestar atangi Josepha Chako voire même azopesa exemple ye azalokola bango mais ndeko mwasi aye kokota na likambo ya bolingo ya fifisiwa na Carine-Mokonzi ba hypocrisie neza mabe obaza omoni bazalaka ne kirina ba we bando tonga na voilà nga jola lele pa na combien de fois boti odio bo ki batunye ba Carine nga tonga ba Joël oni o ko bata poto d'accord ya forza aka maïli joli chose na Fred c'est sous na okosele makambo aloba d'accord to bima rep wa loba oleda no ya forza maïli mutu bozana ça très maline boti ke la bango chance ba solola na siwa un jour bon comprendre mais to moni ça le faut tout na je fa chako yenda ebisiwa koleka sako sako ko expliquer bino si Carmen-Odias komona yokanga fali Carine a posté na page na ye yo esali Carine le kabono sur maeli ça très maline
Carine aleki bango tout oninga Carine toyebani nga so na Carine te ke o toyela mutu te lo nga na beba na Carine ke tam susu batu nanga Carine azo manki to sele bo mo ko loba na ye voilà likambo bo to Carine ça très mal Carine aleki ba to ba fi bele internet na maele bon so le likambo ya leki ngo déjà d'accord akebisa mutala le livance alors nga est-ce que bando lo mam tondo yo kanana te yango wana Carine a déjà officié wa salaire si va pas bien au Carine salaire ce que ba ça ba biloko moko boy mais la kasa mutema na bango te eloko ya na motela no bonge oh kanga data lelo o kanga na yebiso ah bon o lukanga pour tout monde même réaction ya leketu s'appelle na ngota lobi soki ba akomi ko lobisa batino sa lobisa peja le show muninga na ye mais oui on est hypocrite oui anti makaka fifisi wa entre tona baninga mususu ba so la te na sens o kanga baninga musukanda na sens te c'est que bo so la bino to moni ke bango tu baka ba zoba ba imbécile ba nyamba ba ba zoba ba imbécile parce que bo so maman bo ça na sens te Carine soko ndeti nga Carmen-Odias soko limbisi fisiwa c'est qu'il faut limbisa na bato oyo zala ina ba c'est faut limbisa pena yo ngala wala na problème ngala na Carine ali te Carine kabila nga basket te Carine nga milala Carine te ngata to sana Carine na bala samba moni Carine na la samba Carine na lo banenda ko mo balelo te na lo bani fia na zaka courageuse masanga re mo boy ça reste une intelligence ça qui te même mikolo na moni un peu hein akaya babilo na mo boy sala ki kazala tu vois ngata to sa ba problème ba obunda na la samba kaka na ndo bunda te essuyer na ndenga ko sakana te voire même ayekolobaki bokomona kalate bakokabwana alors les kamunyo sur la mokili batu bakabwana ka to bo continuer ezalaka bongo eloko moko te ezali na différence soki bakabwani mais na moment oyo ndeko mwasi ayekoloba na cadre ya mutema kaka oyo bazalaka nango ya contre Carine alors eloko bien apesi biso information alobi soki tolingi toyeba caractère ya fifisiwa foko tuna Josepha Chako soki tolingi tuna toyeba ya Carine-Mokonzi to tuna Grâce Temo alors elakisi ke fifisiwa na Josepha Chako ki camarade pe ezati donc makambo ya koloba ezali akoloba pona intérêt ya Carine-Mokonzi te pona intérêt ya fifisiwa te pope biso bato to comprendre te mais aza koloba po atia bango mbilinga po comprendre ke fifisiwa na le Kardashian atikali ata na camarade moko te elingi koloba tango boko mona fifisiwa aza na oya ye Petit Fali na camarade na ye oyo ya gay elakisi ke fifisiwa aza susu na mulongo ya bato ya le Kardashian te bien sûr bakoko pesa mbote to bakoko pesa te mais bango kuna si bayini fifisiwa lokola auto tanga leader oyo azalaki leader ya le Kardashian mais ya lokuta Josepha Chako alors elakisi penza ke fifisiwa kuna aza susu te parce que fifisiwa nde mutu azalaki leader na bango elobama pa ya ye moko lekecho aloba nyonso ezala koleka kuna fifisiwa mutu azala kotinda donc elakisi na le Kardashian ye mutu azalaki leader lokola alongwe kuna sikoyo baza bakamarade na Carine-Mokonzi en tout cas eza koswa bango surtout lokola Carine-Mokonzi alobaki soki pe baza copine ekosala nini yazani na poto fifisiwa za kuna alors Carine-Mokonzi ko confirmer a confirmer kaka soki baza camarade ekosala nini en plus na nzembo lisusu oyo basalaki direct na bamajaki natache abwaki fifisiwa camarade nanga en tout cas wana esui binemi nyonso ya Carine-Mokonzi mbala moko automatique esui binemi nyonso ya fifisiwa na ba ex camarade na ye o na bakangami ennemi te bango nyonso bake koluka makasa deja bakangisi ye ennemi sanke fifisiwa akata likasa yango ndeko mwasi oyo nde ndenge bokomona boye oyo alotaka ke aza lipasa ya Carine-Mokonzi azali na ye ti libela donc tango Carine-Mokonzi aza vivante ye pe aza vivante bakozala kaka bamapasa na imagination na ye ata Carine-Mokonzi aza kokipe ete aza koloba pona ete ye akoloba pona Carine-Mokonzi
partout à Kokende. Même ce comment parler à langue à l'église, na quatre églises, à Koloba toujours langue comme Carine-Mokonzi et que zangate na langue. Kako koza mkola dondi. Soko dondi. Leti dondi moya dondi no ka kanda. Oh. Dondi no ka. Tuna bolingo na ya. Bolingo ka ba deli. Ya ba deli. O ma penda lela na bolingo. Mikola sipe bolinga sika. Ngone te. Na préféré na ngwana. Na ngwana. Soka zinga no sepela. Akoli aramo sepe kitoko poto pe tosi poto lo ba vérité poto tosi soka boki mo mwana e moko so esale su wow e toke kana mama to ko beta ka système kokoko tango zo tsa wiyo fongola bokomona Carmen-Odias que la fille papa moi sinzambe ngana rebelle nana ba minduki ngana ko bombarder bo mokile panzani tika bo ngamo ko leta ngana sepe lo kwa masa nga jo fashako ngamo kabila ngamo kaniama ngamo ko kisekedi ngamo ko vital camera ntabang sa nga zate abi ko sakala ba siras mo bo na tele mission ngo abi misana swenga ba fitu internet na olingo bandela ngona lo ba fitu internet ba lash mais ba fini so ya internet bo na zo ko sa boa basa ba goûter le c'est basa ba lash basa ba belle perdu ba ngo tout na zo pas compris ya nazo sangisa ngande te ngana zo ponga na nne naza bona la koni fois tikende lo ba fabriga sa loba ngana za fanatique naza fan OK naza aimé ya monde mabat balinganga pona lo ba vérité ngana finga mputi d'accord oh ba koni fois la basala geza buzoba bo monde ba film mais so kuten bona ba fête bo sa ba samba mais bo ngabo beta na makofi to bolo ba musala ba mona ba cop na ba ki mobile ya ba tula la Congo ba musala ki cop ka boulot mi bala poto mona ba tina ba 100 francs 200 francs voilà. Na sokisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengi.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elongi ya combat. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elongi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elongi ya combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Alobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elongi ya combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elongi ya combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elongi ya combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Alobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elongi ya combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.